même bilamba oyo zolo ba mama oyo atindi biloko wana maman Mélanie tokendaki na biloko wana na orphelinat mona bumbu tokenda ko tika mais sauf que oh ba colis ezaki fermé pour akanga mo ba colis mo ba sepe ba 1 kg c'est 2 kg et koki même pas 3 kg akanga mo 4 5 kg akomi ba kombo ba maman yemo maman Mélanie oui akanga ba patsa poto yango nde ba colis na tilelo et ça quelque part place ba ba keza on va défendre wana on va n'importe quoi parce que le diongo ba ngolo temite mama be na ko s'adresser na ce Coco nan Coco Bikote c'est Coco Bikote wana Coco Bikote madame Coco Bikote il faut la reconnaissance en vie il faut être reconnaissante pardon yo combien de fois ma Coco aider yo et puis, on a communé dans mon article, on a dit que Colia Coco Bicotele. Bicotele, est-ce que vous avez évité? Vous avez numbat. Vous avez jeune bon à Zalara. Hein? Tala. Ressentir ma voix Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Et pas un mido. Awa bomana zo masolo ya papa Hervé bobanda yoka tous les masolo politiques masolo ya Bible masolo ya ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey joueur à la table prend ça avant dans la banté vous s'abonner massivement à Émergence One TV meilleure chaîne YouTube. Oui, salut fidèles internautes, vraiment c'est un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes vraiment nombreux devant tous les moyens qui vous permettent de nous suivre en ce net moment. Et j'irai très vite pour remercier l'Éternel Dieu qui a permis vraiment à ce que tous allez encore en vie et surtout avec toute l'équipe où ils allaient vraiment accompagner une émission et surtout l'équipe Émergence One TV. Et derrière la caméra, je vois Novi Douma et puis l'équipe technique qui sont assurée par Junior Kapaya. Et Namoni Lissouba abonné au Balsepela Ramusala ou M. Sapi Sasa et la Rabango. Vous êtes partout à travers le monde, États-Unis, France, et na niveau Afrique du Sud, na Brésil, na Moni Bino partout. Merci vraiment. Na soutien na Bino. Bon continuez toujours. Même la biso soutien au Anessa Kama biso bien. Et Lélo, sur ces plateaux, je suis accompagné d'un groupe théâtral, le groupe Moroboué et Yébani, et vu l'actualité. Il s'est passé un malentendu ou soit une incompréhension, s'il faut le dire, concernant moi, Domoko Salimaki et le groupe en question, que l'on sache, il y a Maman Nabiso Coquette Sasa. Donc ces derniers temps, Makambo, comme moi, Mbilinga, donc il s'est dit des choses, moi, à niveau, il y a Internet, c'est vraiment, ils ont propriété. Alors, en tant qu'homme des médias, je voulais vraiment à ce que na kita sur terrain, na kita sur place. Pour na kukuta na yemoko maman, malheureusement maman a zaté le lot mais na kutanina ba acteur naie et puis ba actrice naie. C'est avec eux nous allons essayer un peu de parler sur l'actualité. Et à ma droite, je vois l'artiste Lebrun Kigoma que je salue déjà. Bonjour. Bonjour Ludo. Oui, Lebrun Kigoma. Santé d'engagement. Ouais, par la grâce de Dieu, tout va bien, nous sommes là. Donc, Nangoulou est toujours vivre. Oui, merci. Nangoulou est toujours vivre. Et derrière moi, il y a toute une équipe où vraiment nous avons en pleine répétition. Donc, accorder cette émission. Les lots toujours sont là. Les amis, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok, merci vraiment. Et artiste Lebrun. Connaissant la réputation de notre sœur, Maman Coquette,
na terme mususu trop bien un détournement. Voilà ce qui un homme d'État, politicien a détourné bon à l'État. Tout biloko à l'État, on utilise le terme détournement. On a quoi embellir fait wana. Mais la cité un vol, on utilisera plus terme à vol. Alors j'ai pas voulu vraiment utiliser terme à vol que coquette ça a yibi biloko ya batu maman Mélanie tindela ki ba femme veuve. Mais utilisons simplement le terme détournement. En fait, ils ont nini exactement autour de CGE. Merci Mido pour la question. Nous avons la Bible. Bible lobby. Bakaniselo mabe me bakutuna mabete. Oui oui. Donc ambra fezara ke bazo kanisela kodeko makoko mabe oyo ngamoko aswa malgré na nzambete mais bi réalité ya CGE wana ya bakamuana. Dès le début, Batusou Babatenga na Ebakiron parce que Nazarana est R2. Makoko a détourné et l'eau a moutouté, Aïdi et l'eau a moutouté. Bilamba ya ba veuve wana maman comment on a dit maman Mélanie. Mais bien routé. Ce fait maman là blog a tindaki. Donc il toke na kozwango na bureau à BVT. Toke na kozwango na bureau. Et puis bilo wana ezo ki pe temps. Ezate ke komaki lelo Makoko a ke kozwango les l'opéra non, ils ont vraiment temps. Ils ont un mois passé. Dis-le qu'on est vendu dans l'aura. Mais ça me fait mal qu'on vende dans la TV, dans Internet, par-ci, par-là. Vous avez jugé mon tout. Voleur, ou vous en avez preuve. Preuve exacte. Preuve exacte, mais selon la spéculation, selon la vérité, non, moni bilamba oyo, maman wana maman suri Mélanie Tindaki a remarqué bilamba mususu a moni on pas acteur, na actrice, il y a maman na biso coquette et voir même tina nzoto suri ya pasteur moi na moni comme pasteur patron. Bon. Ya non mensonge ba acteur tout va ça awa, mais habité oyo makoko pesa ke lamba. Andeko bino ozaki ba bilamba te na ba tournage bo sala bula taka ba bilamba poto po boli la bilamba oto za na ngona yemona na bisa fula bisa sala bisa ya na bilamba zara na watu batsango $5 to kina ngo atayo donc merci vraiment zela non ina tunelo moko initiative voni banana ndenge nini ye akomaka pozwa kabiloko po apesaka ba veuve et banana ndenge za ONG to ezalaka nini. Merci pour la question. Initiative wana eza inspiration au Nzambi après 6 mois d'année coquette ça inspiration après 6 idée que non ba maman veut voir muto va faire la bonne intervention zala te avant et coquette ça zo idée initiative ya ça la émission après eux wana ils ont osunga ba maman veut mususu azara se wapi se na bible se pe wapi ba suti mobali ne ba na kufa na kombo mobali na e kombo mwasi mona na suti elimwa mais mutozo initiative ya osala ba après po azon sabino makaniske non moi c'est tel si le lozala kaka to sunga yata tela mutozo ida bongo so initiative va ne bana kala to bandika ba oui non e bandi me missionnaire e bandi déjà kala ezuma temps do babiloko batinda déjà ezala bali bosote. Et puis na débit tinanga sala ba initiative ya ba après 1 heure na ba propre effort na yemo. Ba propre effort na. Oui, ils ont ba propre effort na yemo ko moi un franc na yo azo na théâtre azo sala. Alors moi 10 francs moi 1 franc ake asuni ba maman ba veuve voilà. Fin de l'année osoba maputa moi wakitambala moi enveloppe. Et batu misusu babenga ngo copie na ye balobi ke non ya sali ngo bongo pa yebi ke poto ko sunga po bana ko profitaka. Na babiloko pote ko banda ko tinda. Est-ce que y a vivant non? Est-ce que avant après eux, ils ont vivre. Oui, certainement ils ont vivre. Ils ont vivre. Et puis je ne sais pas omoni babola mususu to lingara biso batamukito zone sanarate. Bola mususu nzambe mutu ifonda zone. Donc osali acte moko ya tege ngana na kabelo po yo pe lobi fo kabela nga non. Ngana na opesa yo. Lobi nzambe mutu afutanga eloko makoko asala ya ngwana. Asala ngo tin esprit que non ba aider ba sunga non. Ya oncheter na oncheter. Oui, c'est juste une mission, une initiative pour aider les femmes veuves. Et déjà depuis abandi
initiation na wana cette initiative ne wana combien de fois déjà si aké déjà ko sunga ba femme vivant les aïka mbala liboso to c'est ça déjà plusieurs fois ba vidéo eza na chaîne à Coquette TV ba vidéo eza so abonné te s'abonner au moins ba vidéo au pas abonné vérifier ba vidéo ezali même bilamba oyo ozolo ba mama oyo atindi biloko wana maman Mélanie tokendaki na biloko wana na orphelinat mona bumbu tokenda kotika mais sauf que o ba colis ezaki fermé po akanga mo ba colis mo ba sope ba 1 kg so demi so ba 2 kg ekoki même pas 3 kg akanga mo 4 5 kg akomi ba komba ba mama yemo maman Mélanie oui akanga ba patsa poto yango nde ba colis na tilelo eza quelque part place ba ba keza ça comprendre eza kuna mais ça me fait mal ba non kodeko ayibi bilamba mo ba veuve tala na hotel ya mama Mado bah oui tala hotel ya mama Mado alati ba moni na ilamba ya mama Mado moi si papa fait papa sans souci babi alati na ilamba na ebita 10 minutesaki yango ata yo moko la maman Mélanie elle-même qui dit la tindi biloko quand tu vas ouvrir le carton tu choisis bilamba oyo ko sepelisa yo OK mais la femme a choisi bilamba oyo sepelisi passer dans ba film wana elle-même yema lo ba atindi odo ba kino anani Coquette pona bilamba oyo moni ko sepelisa na kati ya nini ya bakoli wana et non na kati ya carton plutôt elle a récupéré biloko apona bilamba pe mingi voilà yema ko maman Mélanie mtamsaka a choisir na kati ya carton bilamba. Regardez dans l'internet, tu vas voir audio ya maman Mélanie, audio ya Batuba Lobby et tout voilà. Elle a sali a vu blog a poni moi quelques blogs c'est là qui n'ont a tourné mais elle a monique après maman Mélanie elle dit que non c'est ça blog à maman Mado mais c'est étonnant Ranza metayi ba kiblo za mama Mado. Je t'en bi kiblo ko nzaki ma pon no tshaka na kati kola mama Mado te nengo ezena ba kuma fa ko tshaka na kati koli mais pon no tshaka na kati ensemble ya biloko ko partager lo ba faire c'est pour créer une confusion c'est ça. Wana ezane pardon que combien de sa réputation parce que tout totali maman wana totali moi ça papa sans souci taille na yena ya makoko ezane remonté elamba na yeni ni ko kama koko et ko kaete moi que maman na créé ka keloko mo ba bebisa ka réputation mutu wana ya ko sakana na mutu. Oui artiste maman Mélanie est-ce que zamba liboso tinda bilamba to eza asa tinda katinda non zamba liboso ayende ba liboso tinda liboso nde yepe azaka fanatique ya émission après amona que no moi en tout cas azana initiative mo bien OK yango lobaki non na kotindela ba maman na ya veuve biloko donc na moni que à travers yo Coquette tellement aux autres émissions o ya ba veuve ba orphelin donc na ko soutenir yo na ko tinda biloko opesa ba maman donc ya on peut moni biloko ngana elelo ye et créer ba ekebo ezongi OK c'est et comme vraiment na éviter vraiment même artiste comédien mususu bazo condamner Coquette babi alors pourquoi a joué l'imprudence makasi ndingo na misusu baza pour ye misusu baza contre ba misusu coûte ba même plus loin ko benga escroc oui au moni na mona maboke na biso oyo to boke to théâtre tene to bengela ngoti nyosuka maboke théâtre donc na maboke na biso motema mabea makasi nana ebi ngoti omoni ana mutu mususu amona ko boya ça so gentillesse mbebo ya motema te OK vrai amour fait uta na kati omona mbebo sympa bien talaka ke babi kosana okufa baba na baninga koti tala eloko do ba oyo to mona ke ba o ba ya biso te ba o ba ya bangu ya ba ya kuna parce que ma koko lelo réputation ne baby oh moibi ngate kende ko na comédien funa sale la intervention na osala intervention pour na joueur tinga beta baleti na za comédien na ko linga erreur moko eya na mon na ngaza la raté car il me fera défendre mon ba oba défendre wana oba ba n'importe quoi ba solo diongo ba ngolo temitema mabe. Oui, Maman Coco, c'est une femme respectueuse. Et par rapport à la nouvelle eau et surtout Makambo, les alliés qui dans la ville de Kinshasa, et état d'esprit moralement, Azan Ningeni, non, apprendre on a nous, le lot, si on a calculé bien, la troisième semaine, on a senti nous bien à l'hôpital. Il faut récupérer quand même santé na ye. T'as là à l'hôpital. De perturber vraiment. Ma casse les sous. Donc
santé eza bien te. Et puis n'a pas problème quand même bon maman ça va tout comment biloko wana ezali biloko wana eza ozi bokaboli yango pete bopesi pe mutu na lelo non bapesa veuve moko te koli bilamba oyo tozwa tokena ona orphelinat eza ba bilamba moko boye ezaki carton na kati ya carton wana eza na ba bilamba ezaki libanda apa ba koli ba oui faire expliquer donc ba koli wana nde ata moko te no bafongoli tisiko ezali donc bato nyonso tu oyo bakoli na bango batina na bakombo na bango nani bafungoli yango te ezali alors comment expliquer koli oyo bafungoli nanu te kopanza sango ke basi balinda kolata bilamba ya bato batindelaki kasi nakomnga yonga na tokoloba eza kolinga kosalir réputation ya mutu ya kosalir réputation ya mutu. Il faut qu'on vérifie et l'eau avant l'oba. Il faut qu'on vérifie quand même. N'a pas s'adresser na c'est Coco nani. Coco Bikote, c'est Coco Bikote wana. Coco Bikote. Madame, Coco Bikote, il faut la reconnaissance en vie. Il faut être reconnaissante, pardon. Yo combien de fois ma Coco a aidé yo. Et puis na ba koli wana comme on est na mona tikala mona te ke koli Coco Bikote le. Après, il y a maman Mado, maman et moi aussi papa chef, moi aussi papa Venabiso Nani Mundweri, moi aussi Venabiso Gabi Nani Dadi Kitambala, Lisalangomba. Donc, du côté là, est-ce que Yosa vivite, Yosa Ndumbat, Veva jeune bon Azalara, hein? Tala. Du côté la salle sous nini parce que il aime tout appeler ce mot. Ado yene moto. Il est trop. Est-ce que tu as fait wana? Mako kosi koko wangu na yebiete. Mako yene la bana mobile na kufa. Mako konde kutumtake na kotala ya zimbo na pesi. Ya pesa mako kono. Apesa elote. Puis azolo bate nga kutunazo loko te koketi boy. Atika ko bebisa komba mutu. Po wana za bien te. Mo biso ne to leki boko to sepete. To sepe na ngote batika ko bebisa komba me. Omoni bilo mususu. Bilo mususu ezala tango olinga obebisa réputation mutu. Yemo no mitala la bo lamu o mutu na sa. Ça lelo oui. Parce que ce qui totali maman wana supena Coco. Combien de faveurs au maman Coco ça la serre? Combien? Mais le lot a mis un grand dans l'internet. En plus, a mis le devant. Azoma les devant pour na ko. Donc batuba groupe ma Coco donc acteur ne faut pas loba. Ba ya Mike Bazana ba Benjamin Marx. Ya nene donc faut pas loba parce que ça na micro, on s'est présenté rapidement. Ouais, moi c'est Yamaik, l'un des acteurs du groupe Kelo Sage. Tout ça vraiment là, tu évolué dans la mer, mais non, regretté car bon, ça ne dérange pas. Non, regretté mingi pour notre comportement na biso ba congolais parce que nous les Congolais, nous avons toujours tendance à parler de mauvaises choses. Des bonnes choses, on ne les parle pas. En plus, les mauvais côtés. Non, pas du tout ça, mais excusez-moi, non, il y a place aux alliés. Vous comprenez? Maramba bien, tout le bilan vraiment. Au moins, tu es prêt à dire que c'est l'ébisson saute mouton, mais tu dis qu'on raté. Pour vous dire que l'ébisson congolais, tu as un nature, on dit que bien fait battuti. Total à rama big. Congolais, au salaire 999 bien service à malam. Mais jour millième au salaire moro, ça veut dire 999 on a tout à Bossanyango. Vous comprenez? Or que c'est pas ça. Lorsque maman Coco avait appris cette initiative, il y a eu d'arabe maman. Vous comprenez? À ça la guerre on a propre peur na FO perso quoi. Na FO perso na e. Vous comprenez? Type le lot et PCP bandeko na biso oya ba veve o ba kufela ba acteur comédien o ba zala mi ba na bango et puis ça ba on est nzela moko ya kosunga bango. Oui. Vous comprenez? Mais est-ce que tu as la faveur wana mutasali? Ba reconnaître on était le commis oh makoka zui lamba ya mutala en plus et comme singai makoka les cas déjà niveau diminuer ba bilamba kala c'est ridicule comment la noté lamba ya maman na biso mado donc hier la terre on a habité vraiment na taïnine en plus mère ninga zabongo tellement talara forme les bilamba les belé a komi kutu na idée fa lugela bilamba misu appartement
appartement nango efandaka donc talaka moto akomi na niveau alouele bilamba appartement efandaka afutela yango ka forme mpe lege ebele non loin de là makoko monda aro oyo akutani na bato minene ebele oyo non bango basala eza teinte lapidaire wana bakangela yango eza konui réputation ya artiste monene neti makoko franchement makoko biso mpe nayebi biso tu toza toka mpe na bandeko libanda toyebi valeur nini makoko azalaka nango na libanda siko otalaka valeur abongo vraiment nalinga koloba trop te bato bazoloba ke non azokoloba na TVT po ayebi makambo asali azoyoka soni ako mokima non au moment opportun bazwa bakoli na bango po maman peut corps eza bien te elle se sent pas bien et l'hospitalisée en hôpital on comprend biloko tu te écouter la qui azaki na hôpital non elle était déjà malade vous comprenez azaki déjà malade yango siko soki mère ye moko se rétablir car bato wana o po na ngane tina préférer bena ba koli wana ba ya kozulanga na presse merci. Merci encore. On va se présenter très rapidement. Je peux un peu intervenir à vos questions un peu. Tenez le micro. Ok, merci, c'est gentil. En fait, je voulais dire à propos de la maman Mélanie, quand aujourd'hui, l'Icanissia a aidé ma veuve, en plus, Bible et lobby. Elle a ça dans le boku à gauche, droite et droite. Tandis qu'elle a aussi donne na ba veuve. Parce que le bac a poussé les canaux TV, tu battant en commun. Mais pourquoi que yo moko yena li kamongo sur internet? Ça doit être pour ça le monde entier et ba makambo. Même si au moni clarté. Et l'eau à l'amiable, tu le sais très bien. Tant que tu as le bosso, mon ézo qui n'est qu'à ma bé, tu as mis le monézo qui est babé, tu as mis au sani, au robenga au bazaba et nenae. Ah, beauté, la mono coquette, boy. En fait, tout ça, Mikolo, tout travaille dans la sagesse. Il y a un babi dans Moukili, Batunios dans Moukila, Moutouta dans l'intelligence, dans la sagesse. Moutunios à la Moukila, bongoté. Il y a d'autres personnes, qui ont la sagesse. Mais pourtant, la sagesse est très importante, c'est très capital. Pour avoir la sagesse, on va gérer les problèmes parce que on revend ça, mikolo et bisi bon, on a besoin de la ça qui bloquer la mono coquette et tout machin. Baro luka baro aider pour luka coquette parce que après ça maman veuve bloko na bango. Pas bloko maman veuve ezana ngwana. Maman veuve wana bat ba ki binoté. Ba bosala ki bino. Mais mon une initiative ya kosala ki bat ba bazonga koyeba bino eza coquette. Alors vous êtes un peu reconnaissante. Vous êtes un peu reconnaissante. Bah bien fait quand même. En plus c'est bilamba ko là tout ça. Maman na ba journaliste de presse pour bilamba. Bilamba. Oui bilamba en plus bilamba quand même sous misat na kati ata bino moko. Oui. Ils ont mis qui dit ça. Pardon. Bakanisi que Isaac pardon, abosani kande ya makasi. Bakanisi ezali conteneur yi bosuki ya conteneur te. C'est quoi comme bon na mona ndike maman koketa otika ne pe initiative on pe. Non, pourquoi? Non, eza eloko oyo nzama pesa ki e makanisi wana ko continuer ngo. Ah continuer batongo siko ba pesa kabila ba ba kesala. Voilà ba fait belé na bongo. Baveux artiste, il y a pas d'artiste. Il y a pas plus basse artiste toi avec Vignos. Non, il y a qui partait. Il y a qui partait. Oui. Il y a qui partait. Très bien en Félina. Est-ce que bon Félin il y a artiste non. Non, après on fait Félin et puis Makoko avant Abima na TV que asala ki action moko boye ba orphelin te ba maman veuve. Abandonner na quartier na ye. Na quartier na ye. Ezala ba maman ba veuve na quartier na matongi wana na Gombe wana kota vandaka. Oh, biso ba comédie te bi bango te. Mais abandonnant na bango. Soit si na bango nde abimi chef. Nana omona. Donc bazo traiter coquette Moyibi, ma bête. Par rapport à la réalité actuelle, Salamé oui c'est possible. On accepte à Moyibi. Mais tout à fait famille parce que je vis dans l'équipe je laisse moi le baki ma famille mon ba banlieue vraiment. N'importe quoi. Na famille ça te. Ba jibe ba boaka ba wera ba boaka ba bi famille ça te. Famille ça ba pegi ça
yango on va boire raté so aoyiba bilamba bandolo baza ebele na poto opesa bilamba te ça dit aoyiba bilamba vraiment ya maman Mélanie ata bino moto réfléchir ata quand même to réfléchir bien sûr ata lo rango ekomi to réfléchir quand même avant que lo makambo to analyser d'abord to analyser des choses il faut d'abord analyser des choses avant de parler puis bande ko poussa na moi conseil parce que tu commis presque na souka émission parce que tu regardais ta belé penate oh ya pas si pour nga eza baiba ke non ma coquette aza parent aza ba na ye eza pena dignité ya obebi sa réputation ya maman mo boy oyo aza responsable o ba pesa ke respect eza pena bien te à part ça baiba ke non nzamba za likolo aza nzambe wa bundelaka nzamba justice ba innocent na bato o ba jijara mal ke basali mabe te mais yo o juger ye comme si on dirait sali mabe comme si obi maman prophéter sa vie na ye mabe mo sali te yo au salisi yango na makasi en tout cas ça péché. Donc vous reconnaissez l'innocence de maman coquette? Oui, aza innocente parce que aza maman na ebi banda kala kobenga ye pena moyibi en tout cas tananga na lelaki na tangisa ema ya misu mais nzambe ya mawa alimbisa bango parce que tokoloba mais place ya mabe un mot pe na moni maman balobaka trop bon trop couillon maman za mutema malamu trop mais makambo yo et au salaye a changé mon comportement ta musupo nanga pas et pese soumaele quoi et pese maele parce que balobaka le cœur de l'homme n'est pas un judiciaire c'est fini c'est la direction de l'amour ça veut dire que non comme une philosophie mon cher bato maele baza awa hein et que non a changé direction a changé non oui le cœur de l'homme n'est pas un judiciaire c'est fini c'est la direction de l'amour merci vraiment merci voilà mande fois pas mbaté donc mande fois na beleza ebele pas mbaté okutana batamaele baza makasi batamaele baza ya makasi ye mona mère na biso ona mutabwanya amtamaele trop na sentir vraiment que non na caméra makambo ezali bena côté donc acteur na actrice bena baza bena instruit donc bazo s'exprimer vraiment bien et maman coquette vraiment félicitations à Moussa et surtout dans l'encadrement. Merci. Ok, merci pour la parole, chers messieurs. C'est Benjamin. Monsieur Benjamin Sawaseka. Tous en akatia groupe ya Makoko. Dengo moni biso wa biso bana ya Makoko. Toloba mingité. Biso bitumbeza randi na boulot. Boulot papa. Tu vois Makoko c'est une tête bien faite. Et c'est une personne qui a la noblesse dans les sangs. Le quoi la noblesse dans les sangs, courtoisie na yeza ko pousser batouba ya verre. Alors ces grands cœurs là, les apasipo a rejeté Moutou directement comme ça. Malheureusement, ça revient chez nous ici à Kinshasa. Situation les apasi na katipo na biso combat congolais, je peux dire ça. Comment nous pouvons aller loin jusqu'à niveau ya ko salir une fleur ou les obima comme on a coquette. Bonjour pour ça affané pour bobetambunda jamais loulou. Mais non, coquette comme son nom le dit, c'est une fille coquette. Tu vois, elle fait plaire aux gens, elle attire les gens. Elle-même elle est coquette puisqu'elle s'habille très bien. Donc quand vous parlez Makambo à Bilamba, je sais pas Bilamba, Makoko c'est trop terre à terre, hein, c'est trop terre à terre. C'est vraiment trop bas, à un niveau je sais pas comment dire ça. On a encore craché dessus, et ça merde. C'est de la merde. Oui, juste un petit conseil par rapport. Il y a à propos de comme sur YouTube, na télé à l'égard il y a Maman Coquette et toi en tant que son acteur, en tant que membre na kati ya groupe que l'on sache. Oui, merci beaucoup pour la parole en tout cas, na ko répondre na que l'on sache na lobaki c'est une question de tête. Alors pour na bandeko yo baza ko tenir ba propos na vulgaire pour la personnalité ya Makoko. En tout cas musala auto benga théâtre ndenge chef nanga ya benga kango maboke na lingala théâtre za na français maboki to benga na lingala art dramatique. En tout cas
il faut que vous ayez un bagage na mutu. Alors, tant que les cas on écran qu'on tenir ba propos moko vous avez suivi nango exact. Est-ce que vous avez éduqué langue na yo? Non ko maloba e beta ma soko fimbu. Bien moti. Car malobo yonde mutu e bomaka ya comme de bongisaka. Tu es bien moti. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Alors quand tu tiens des propos, réfléchis, balola cerveau nayo et sache quoi dire parce que la personnalité des coquettes ça n'est pas à salir. Quand on a biloba loba ya batu mituezo salaté autant musu soit na bande de l'école té bo excusez-moi pour Kinshasa papa Félix a eu ko facilité gratuité en tout cas merci. Merci vraiment pour l'intervention nayo et nani alobi na l'hôtel Mars. Juste une minute, juste une minute, demoiselle, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Elle se présente rapidement par rapport. Il y a Makamou et Zolobama autour, il y a Combo, il y a Maman Coquette et surtout les Soniming, c'est de la bassesse, donc vraiment, on regarde le nga kombo na Mars Malaka na groupe ya Makoko elo moka na lobana Makoko aza mutema munene apanike te eza na mambo yaka po ebele pe tomona kutu ba publier ba mitaka la ti lelo bazaka ba vivre de azaka na mutema munene na monde théâtre o ezaka bongo eza mambo belo ko vanda ba kosolo likamo ko vanda ba lobi likamo me o kutu oyebi ngote azaka mutema munene apanike te eza na makambo yaka ekoleka. OK, merci vraiment. Wana Martha tu peux réconforter encore maman Nabiso conquête que eza ba réalité yaka c'est la vie que zala toujours forte et puis eza na makambo koleka quoi. Il y a rien de grave donc d'accord. Juste un conseil très rapide. Bonjour à tous mes fans, je me présente comme on a mignon. Les Benjamin du groupe Quel on sache. Conseil on appelle ça surtout mingi et pas battre nabiso d'internet. Pour salir réputation ya mutu. Et ça vraiment et là moro il y a ma be makas non na vie. Maintenant nous y a ba comédien na vie à mutu non personnellement. Et puis bino ba comédien oyo bozo taquer mingi Makoko. Quand même bino moko pe boza on a batu. Nous sommes des bantous. Doba congolais biso tout. Normalement, il fallait que tu aies à la bino de que tu ba comédien on a beau salir sur réputation na ye, il fallait que bino boko te la ye boko ouvrier bo bombayi. Mais ka bino kaka, abanda oliana bino, abanda komela na bino, ka bino ba comédien mususu na ba chroniqueur. Il y a ba chaîne internet, allez Sabino, mais Sabino. Après Sabino, bambongo. Mais les lots beaucoup mieux que salir réputation na ye, bol les canaux internet, bol baba de n'importe quoi. Makoko a combo na Kenya. A combo. Ne collègue na ngai ya Mike Ocholo ba Makoko bino moko boyebi ba combien de baskets o ye a luka kutu appartement ya chambre salon à côté sa ba baskets wana. Pour na parler na ye e koka kuti. Imaginez ce que ba basket ka pamba. A luka la chambre salon. So e bongo bilamba de bilamba na sandal awasa na ngoni botika biloko wana ezama be bo soutenir acteur na bino bo soutenir star na bino ya mboka botika ba biloba loba wana o ezanga tina wana bolo ba na internet coquette aza star na bino botika biloko wana bo soutenir yi. Merci vraiment. Ndeko, vous avez juste 30 secondes parce que tu avais déjà pris la parole. Ouais. Bon. Nga komona meta amba na ina lobaka boye Makoko aza mama na biso to bandi na ye na groupe depuis tina ndenge komi boye tango ba veve ana nyoso ba mibali na bango bakufa artère ni na raisonnaki ake koluka bango tango Joël Masilika kufa kala mais Makoko kina koluka mama na ye nana ye bakango nana ye bi place mama na fandaka. Comment expliquer cette personne bozu bo sangeli komba mutu bo plibia on a internet bo sepeli nango biso ba congolais to mitama bien to bi ko bo mata bola mamuninga na biso te. Makoko aza fille aza jeune ana droit ko lata ana droit ko mela ceux qui a créé qui babilo côté maman ana soit des maman Mélanie alinga tinde lo côté na grâce nende atini biloko ana pona ba veve batika ko bebisa réputation mutuko
ye mama na munene ane loko ni makoko olata ngana zokene merci oui les brun qui goma tokomi na biso na suka nayoki bande kono surtout ba intervenir et bande kono surtout ameki un peu ko loba pona 4 secondes tokomi na bon merci pela na yesu suka pona loba keno na vie na biso batu tokabaka po bato bamonaka biso te ntango okabela mutu na motema na mobimba balobaka ntango gauche epesi droite eyeba te me bino bokoma okaba na lolendo okabi moko na posa na yo moko mutu abengi yo te oraisonne osaleli mutu koli otindeli mutu après ekomi sujet ya kofinga mutu te akotonga mutu en tout cas eza trop merci trop merci ça va merci vraiment on est arrivé vraiment à la fin et donc ça n'est fini pour cet après-midi donc les Brins en tant que acteur ou soit moko il y a bana ou maman coquette azali ko encadrer et na yokuta bino en pleine répétition donc vous nous avez accordé quand même le mission donc merci vraiment na respect et puis na considération et juste un dernier mot pour 1 ou 2 minutes na ba fan pena maman coquette tu as autant enseigner ce moment parce que santé les gens dérangé vu maramundenge ni comme lui maman la matoi donc maman a aussi supporter charge voilà s'il faut le dire donc vous avez 2 minutes moko wana pour que to meka un peu ko évoluer to si c'est mission vraiment pona ba fanatique mingi ya makoko en tout cas sujet oyo elembisa bino te ko linga ene bolinga kae donc soko linga ka mutuna to na mabena malamu ozaka na ye et puis na osenga na makoko nayebi ko ka grand cœur oza mutema munene oza mutema ko supporter mama limbisa ba yo nyos bazotanga komona na ndenga mabe limbisa bango makala moto ya na mutuna bango do bango na nzambe do rendez-vous la bango na nzambe nda ojishi bango en tout cas na pesi ba fa na biso tout o balinga groupe Kelonsage ba mbote na poto na pesi vela nga pichu lingo père de la charité Marceline Kigoma ya Roger Bimo Sylvie Lokonga sœur na nga na kati ya Londres ba mbote na bino ya ngwana. En tout cas, merci Nabino P Group Emergence One TV. Oui, toujours Anna. Merci vraiment. Et ça n'est fini pour cet après-midi. Et là, je vais très vite pour remercier l'équipe technique qui est assurée par Novi Douma. Et aujourd'hui, nous étions accompagnés de divines éloges. Vraiment, merci pour notre soutien à eux. Et surtout, na Junior Kappa na montage. Donc, continue toujours comme ça, Salamalamu. Et je vois directement au niveau États-Unis, base Emergence One TV, assurée par Hervé Lupana de Autorité Morale, moi na Dallas. Donc, merci vraiment. Na soutien na yo na pesi merci lisusu na Zito Bobalo là na Zito Bobalo zo comprendre ba moko donc à partir azaka na Afrique du Sud donc Zito Bobalo vraiment merci na soutien non parce que na yebi ke yo benam to vandi ça émergence à niveau Afrique du Sud na Kaiser qui goma mon ami vraiment de tous les temps de tous les jours et je vois aussi l'homme de Dieu pasteur Isaac qui goma wana papa donc encadrement spirituel vraiment et banal depuis comment ça frère au sel ba tout ba combattre code la prière à ma baie. La prière à ma baie. Merci vraiment et surtout dans l'espace où vous allez dans le village Kawele, c'est ça? Village Kawele, oui. Président Bruno. Oui, mais on peut ce programme en mouvement. Maintenant, si les sabons, on peut ce programme en mouvement. Donc, merci les sous vraiment à mon vieux, c'est vraiment ma casse, na soutien, peu conseil na yo. Et mon vieux Carla Itonga, un ancien d'Arsenal. Donc, moi na yolo à solo, na pesi sous mbote ma casse, na maître Fabrice Loboko, ceinture noire officiellement reconnu par la Fédération internationale Yajido. Et je vois tous mes amis partout, vous êtes à travers le monde. C'est Monsieur Sapis, et je suis là et je continuerai toujours de vous apporter de bonnes nouvelles et de faire des travaux pour que vous allez toujours satisfait et n'a coupé ça sur moi le se pas invité n'a mais un peu coupé sa programme il y a groupe Kelonsage pour que vous allez déjà peut boyer une évolution groupe ça très rapidement vous avez 1 minute programme groupe ça te répétera wana village Kawele pas Bruno Chanda président la personne moti donc après ça c'est espace pour un siège il y a mouvement pour la répétition et puis programme na biso tolera chaque samedi na 23h juste na biso TV redivision le mercredi 14h juste mais na abonné na biso ya Coquette TV toi na 2 pièces date au fidaga to tourner ga Vamerabela donc il boza au CP là et puis na ba buzobo salami pe c'est sur inspiration ba pièce mususu bon monora na Coquette TV et puis bozela conférence de prince
Oh yemoro ça là bas journaliste. Donc il y aura une conférence de presse sur une conférence de presse. Oui, yemoro ebse aloba ega no soy santé à récupérer santé à repère invitation par na bino ba journaliste boya conférence de presse là ba coller ba maman ba yozo ba 1 kilo. C'est déjà noté. Oui, c'est déjà noté pour une conférence de presse une fois que maman a se rétabli, donc il y aura une conférence de presse pour éclaircir l'opinion. Maman koloba vraiment pour que batuba soit précision, ba maramunenge bandela kina nenge komi na nenge nini kosukela. Donc tu es bien que presse mobimba tokozala wana. Donc to continue toujours ko sala malamu, to tika ko finga, to tika ko critiquer, to tika ko boya. Donc la presse est toujours au milieu du village. Ce qui est sa tendance et créer Katala Kaka. C'est la bosse moto faux. Cordon Bruno. Cordon Bruno. Oui. Cordon Bruno na biso TV donc il va mbote no. Oui, donc on se retrouve très prochainement. Au revoir. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Pour ressentir ma voix mini balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement, chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awawa, et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bando yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube.